Dimanche banda kinga na likola moto direction pozo na nika rezalaka ngai wana zali ko kende direction pozo na ko katsa na ngape pa pozo mena ko zonga ngo susu na ninga sima na bina ko mona na au revoir awa na komi na au revoir matadi donc soko uti pozo awa ndoso komi awa au revoir matadi na ngai ka réagir awa ba ko be bienvenue à matadi awa soko komi uti kini okomi na bienvenue matadi c'est que okomi déjà na kati ya matadi. Donc pour nous continuer mino qui a na kati ya pozo wa bozali ko mona ezali régie des eaux ezali na po ya pozo ezali po ya pozo oyo ikenda sango awa na ninga matadi donc bon oyo pour nous continuer mino qui ba te belepe ba ka kotala yango mo visite na ninga ya jedo ba mitu ezali ko kende wana soki uti boye ozali ko kende bozali ko matati o kende ba mvoadu o kende ba kikanda nyonso pour nous continuer mino qui ezali route nationale ba benga kango route nationale ngai wana toposienne ya tongo posa poto naza toujours ko visiter bino matadi na neka rezalaka donc ngai wana zali ko katisa lisusu na ndenge ya j'ai bien des marches de la gloire yango ezangaka te des marches de la gloire ezangaka te na ndenge ya j'ai ngai wana posa poto bien ba jini kaka bien ketchi ya pembe bien body ya pembe jini kaka ndenge ya j'ai wana pusani na moni ba masa mo baza wana ba telemi na bengi bango ya neni binoko ba c'est pour ça que tola wana TV na bia ngai bomoni ngai wana masala so banga ngai na bitelo banga ngati na saka artiste na pe mutuka lo ko banga no ngati na tunie ndenga nini po oyo ezala kabisika bon po oyo kenda sangwa na ngambo kuna ezaka régie des eaux banini yango tina ramai donc na ndenge pena ya bien quoi na bisi bon ça va to ko visiter ngo mbala ya sima donc ba abonné sur Posa Poto TV bosa abonné na chaîne YouTube na biso Posa Poto TV oyo kenda sango pe bosa abonné na TikTok na ngai ezali Posa Poto artiste pe bosa abonné na page na ngai toujours ya Facebook pe YouTube na biso Posa Poto TV bye.